confrère na yo journaliste aza koleka na plateau à télévision aza koloba mais c'est Israël aza koloba ki na benga ki colonel mimi na téléphone na lobi ne aya awa aya ko justifier biloko oyo alobaki yango na TikTok. Oh. Dans tout nabi est-ce que moto wana aza journaliste? Est-ce que aza ko respecter déontologie journalisme? En tout cas, na meki ko benga partout. Na suis réponse était na sengi na Christian Bosembe. Ata moto azali journaliste, monsieur Christian, excellence Christian Bosembe. Ata ozali journaliste, officier supérieur à la police, nommé par ordonnance présidentielle, un simple journaliste, abima na plateau à télévision, alobaki na benga ki ye na téléphone aya awa pour justifier makambo alobaki na TikTok. Est-ce que monsieur Christian yota ki président eta ki moto aza ko respecter loi ya bantu eta ki juriste on ko permettre yango et puis na sengi na commandant national à la police ba propos ya monsieur Israël journaliste Israël la police a côté kango le kaka ningwana et Christian même pas au suspendre il y a des normes sur le kutana colonel. Ok. Il y a une procédure à suivre. Ils ont une procédure parce que police ils ont une presse na yango. Ils ont une procédure il faut landa yango. Ok. En tout cas na osenga na monsieur Christian Bosembe. Il faut interpeller monsieur Israël. Ok. Et à soit sanction oyo pesa kana bato mosusu. Il faut pas soit sanction. Ngana ko telemena likambo wana soki azui ba sanction te monsieur Christian excellence na kotel melayo na ba propos oyo a tenu vis-à-vis na colonel Mimi nommé par ordonnance présidentielle. Alors ba ki ya benga yi ana pouvoir ya ko benga colonel te aza na pouvoir wana te. Aza d'abord journaliste même pas ya RTNC. Même ce journaliste à RTNC a ko benga colonel na téléphone te ils ont la procédure parce que colonel pas na bato oyo bazali colonel na sengi na Christian Bosembe excellence Christian Bosembe yondi mokonzi ya makambo etali presse en tout cas ba leon ezana maboko na yo pe na sengi na commandant national ya la police okumba wana ezana maboko na bino na ba général Kilimbalimba otala makambo ya monsieur Israël na ndenge alobaki abengaki mais ça déjà ba solo la ramabe za peut-être obenga na ko sola pona non omoni beaucoup benga na moto privé c'est tout à fait normal. Okay. Mais tant que bengi moto na réseau moko boy donc côté na profession na épée na musala na yi et il faut la procédure pour le longai to nous surtout quand na colonel Mimi et tant que yé moko lobi ki azu dossier na maboko to tiki. OK. Avocat ba bi photo bandali bu c'est pas na yi. Mais tant que tu dis qu'il y a le bi azur na maboko to tiki to ko benga été. OK. To tiki sko to zota la ye astotika ya sala musala. To tika colonel Mimi asala musala ya komisa musala na ina suka parce que personnellement moi na ba rapport pe na ba réputation to zoka pour na colonel Mimi to yebi que résultat moko ya bien et ko bima na dossier wana. Mais ba bi résultat c'est bimiti ba pesi mon en tout cas $130,000 avec une parcelle. Na yebi sur maman journal